Merci beaucoup, mes bien-aimés. Voilà, c'est ça. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Je vous donne bonjour à tous et je vous salue au nom de Jésus. Et soyez bénis là où vous êtes. Moi, c'est l'évangéliste Josué Lokamba Kunz. Et comme les gens m'appellent, l'homme du second souffle. Je vous salue tous. Je salue même à Canada. Maman Marie-Claire, que Dieu te bénisse. Papa Willy Mafoula, que Dieu te bénisse aussi. Même à Canada, déjà ici, Bandi. Vraiment, Bandi, au Canada, vous êtes bénis. Et je vais vous donner les numéros prochainement. Et puis, Bokolanda, pour na Boko Mawana, vous priez, Ngana Koya, pour na inaugurer, même à Canada. Et puis, même à Paris, et par le prophète Mardoché Makengo, Nzamba Pambulayo, tous les coordonnées de même, je vais vous donner dans une prochaine émission. Même à Allemagne, oh papa Didier, Lokamba Kunze, na maman Nicole, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et oh, vraiment, je suis ravi, très content. Voilà, même en France, Ben Zeba, oh les prophètes Ben Zeba, les plus jeunes des prophètes, que Dieu te bénisse là où tu es en France. Et voilà, na coupé ça va coordonner nyoso. Il y a adresse ya même abiske zali et batunyo sobana nangai moi natanga ba kombo mingi ezate natangi ya ba pasteur ba prophète mais bino sobana nangai na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika bozali. Voilà, bientôt tokozala kuna pona ko bénir et ba église pe ko tokutana face à face mais loko na senge zali bo yokana hein bo kangisi moi nini prise en charge yek moi mbonga ticket tout et voilà et na ya facilement na koma kuna peut-être mutumoko et ko peser mais ce qui yokani bosangani bosali yango ezala malango po tokoma kuna to prier après na kozonga po ngai na ovanda kuna te nzamba lobina vanda kuna te fona vanda kaka awa et voilà na bando ya kuna et puis na zongi nanga parce que awa musala ezali kuna pe musala ezali mais tolanda ko orientation nzamba. Voilà na bandi makambo oyo na lingina banda na Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Et l'objet. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chisa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. Le bas, amen. Oyoki Jésus qui avait la capacité de multiplier les pains et les poissons. Jésus qui avait la capacité de faire sortir l'argent dans la bouche du poisson pour payer l'impôt et plusieurs autres, ou les taxes ou quoi. Mais du moins, à un certain temps, Jésus, le même Jésus, il a été soutenu par les gens. Donc, Bato va soutenir financièrement et matériellement. Partout où il allait, pour prêcher l'évangile. Partout, il y avait des gens qui soutenaient financièrement et matériellement. Alors, il y a un lancé appel. Que, Batunyo so bazola nangai. Yesu nkolo azanangai, azape nabino. Papa oza na mbongo. Papa tamusu poza na mbongo te pour soutenir et c'est une volonté. Mais c'est te peut-être mutaza na mbongo toza na mbongo te. Mais la volonté là que tu as de soutenir l'œuvre, le peu que tu as, tu peux soutenir. Afin que Dieu puisse te récompenser un jour. Batu mingi basema na mokili. Na bi mutu moko président équipe apesa boye a soutenir ba muziki mokili. Asala ba yembele banzembo. Mais lelo azanga même 1 franc azana ngote. Les mêmes personnes ba bosane ba biete. Tu comprends? Ba comment ko sekaye. Mais oyo ko sale pa na nzambe. Nzambe ko sekote, mais tu seras récompensé un jour. Même banana yo bakokele la te un jour nzamba ko futa yo. Un jour au futa banana yo. Un jour au ko sepela. Na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, la Bible nous dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Mosala nyoso ko sale pa na nzambe ezala ya pamba te li futi ezali. Biso nyonso to sala yango mais tozomo na clair sikoyo. Oloni okobuka. Bien aimé, c'est pourquoi au moins dans le baki que il faut na ya ko arroser. Il faut na ya ko inaugurer l'église na biso kuna, mais je vais profiter encore pour que tokutana ba na nzambe face à face et œuvre nzambe ke ndeliboso bo sepela pe. Bo bénéficier pe na moi grâce à tamuke on nzambe tsekati na ngai. Na pe no bénéficier na nzambe tsekati na bino. En dehors de ça, besoin d'église to zanango ezali, nous voulons acheter
un groupe électrogène, il y a Mounen, il y a mazout, diesel. Alors, parce que le groupe électrogène, tout ça, il y a Mickey, et si maté, et Koufi, babongisi, et qu'on supporter charge, il y a un instrument, tout. Comme tu as un problème à courant, Nangaba, donc, il faut que tu aies un groupe électrogène. Tinda ki batuna, batuni, $2000, $1800. Bon, il y a bon, il y a moi bien, il y a moi monnaie bien, il y a $1500. Mais du moins, tu as besoin, il y a 2000 pour tout ça, il y a monnaie, mais ceux qui ont 2000, tu as besoin, il y a 1500. Pour tout ça, groupe est alimenté et vraiment. Autres ont vraiment, ils ont foutu, et ça les soutient. Tu comme louer. C'est pourquoi, tu sengi lisungi. De konyo sazola nanga. Muke oriayo, oko soutenir, nzamba futa yo. J'ai vu des gens soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu les a visités. Aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Nzamba a changé stature na bango. Alors, yango na lancé appel. Na bana na nzamba, balingi nzamba, bana na ngai, biska bozali. Bosunga musala nzamba yango. Nous ne sommes pas des faux prophètes. Otozo manipuler bato po ato zambongo, to s'enrichir et to ko sabana nzamba. Non. Otozo loba, ezali bongo. Et voilà, c'est pourquoi tu sengi lisungi na bino na mwenyo soto kozo. Makokinyo sokozo. Supposa na mbongo ebele, osombeli biso mbala moko, problème ezate nzambo zo lokum. Parce que ba besoin ezebele, moi to présenter nyoso mbala moko ezate mais tozo kene moko jusqu'à ce que to koma complet. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez et Dieu va vous bénir. Soutenez-moi, Dieu va vous bénir. Même dans tes prières, soutenir Pengai. Paul, étant qu'apôtre, alobi, priez pour moi. Afin que na te ya sangmalang batu babika. Bobonde la pepo na ngai. Bobonde la pepo na église na bino mema qui veut dire mission évangélique Maranatha. Bo soutenir piango na sengili sungi na oyibate na kokosa pete mais na présenter besoin. Na kosate ke no tala seme o mona sikoyo ndenge zo seme te. O pesa loko bo nzamba te bongo. Soki nzamba lobi na oloba mais soki nzamba lobi bongo te non. Je ne suis pas un faux prophète, je suis votre frère. Voilà, c'est pourquoi na sengi lisungi wana et nzamba kopambolo selo ba moyen na yo mais pona otinda ba numéro na biso yango wana na ekran ndingo zolanda et na kombo na ngai pe yango wana non hein ndenge za na carte électeur na passeport na nga non Lokamba Kunz poste non parce que pas na biso batiaka poste non Lokamba prénom Josué voilà c'est tout na Kinshasa na République démocratique du Congo voilà c'est ça otindi atana Western, atana Monogram, atana Ria, surtout c'est Soficom, na zoyango na agence crédible, na zoyango et nzambe akopambola yo. Voilà le peu que j'avais à vous dire. L'œuvre de Dieu ezosenga soutien. Pour na sangmal meke ne liboso esenga finance. Alors, binonde o nzambe apesi makoki, bo soutenir yo pesi mbongo na yo. Ngai na te sangmal ba amebiki, nzambe futa nanga na yo ndenge moko. Voilà. Nzamba pambola bino yo moto peut oza toucher tu n'as pas l'argent na ngina bondela nzai pa fungola yo pe moto zuli kanisi osunga na bondela pono déjà oza prière na yo salaka aussi mama boko na ngawa na bondeli nzambe yo lobi oya zoseme akobuka pe yo lobi Seigneur o nyoso soutenir œuvre na yo otike pambate nkolo Yesu Kristo tala bana na ngawe bazana besoin et tu béniras l'œuvre de leurs mains. C'est pourquoi moi et tant que ton saint serviteur et ton fils, je bénis les mains de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, na pamboli maboko na bino. Pe misala nsu boko sala. Même nos zanga ki musala. Au nom de Jésus, nzamba peso musala. Ba activité no izala béni. Nzamba visiter bino. Au nom de Jésus, bo vivre second souffle. Oh Yesu. Ah, Joasa chargé na finance, na business, na travail, na promotion. Nkolo, bazwa soin ya bana ndenge bala ningai na kombo de Christo tolobi. Amen. Merci beaucoup, Nzamba Pambola Bino. Bien visité Bino. Merci, Nasipeli. Et Tokutani prochainement, Ngai Mosali Wabino. Bobenga Nakoyamba. Soyez na yambite, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont prié ou n'ont occupé, tika message. Attends na WhatsApp. Attends na nini. WhatsApp nanga, na numéro ya plus 243 89 91 91 055. Yango ezana WhatsApp, ezana Imo, ezana Viber, ezana Messenger. Au côté ka message kuna ou obengi, soyez naza connecté tout solo. Ou la voix normale, voilà. Tous mes numéros sont là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye.